bien. Francisco. Mariage anniversaire. Monte bien. Francisco. Prakata, prakata. Francisco. Anti-Covid. L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Francisco. L'Africain ne vaut pas Bolingo. Ma vie de papa photo. Francisco. Prakata, Plus que prakata. Bolingo. Monte bien. Francisco. Plus que Bolingo. L'élu de mon cœur, c'est toi, mon amour. Lelo mokolo zengo mpona ngai nzambe akokisi makanisi na biso nakobina na sentima lelo ndaccomplissement filme bolingo na biso chéri. Aujourd'hui je te dis oui. Tu es à moi. Tu es l'élu de mon cœur. Mama oyebake ngai nalinga yo na motema moko bolingo na biso etraverse banzela mpe bitape swe na biso tosengaka na ndamba kokisi yango tokomi moto moko na bolingo yango eboti nde mbuma. Régis et Kati Manima, Yamaya ya vie Koko Mbala. Papa oyebake ngai nalinga yo na motema moko kozala mosika na yo ezali molili mpe bainsécurité nakumisi tata nzambe na ndenge asangisi biso apesa mapamboli na bolingo yango chéri. Aujourd'hui je te dis oui. Tu es à moi. Voilà. Hey, en plus c'est super. Mon Dieu, comment tu t'as fait? Mais comment ça, ils rentrent en fait? Non. Eux, ils peuvent rentrer, mais... C'est gentil.
Dis au côté 40, au côté 120. Mais là, c'est fini, là. C'est fini. Bon, mais s'il est... Permettre de sauter en amont pendant plusieurs fois avant de commander. Donc les lots, on va soigner dans le papa. Les lots de mon commandement, et pour ma maison. Donc ça que n'a pas embatté, c'est qu'on a moniqué côté siko. Rompant on a l'obélaki, yango. Et bien que n'a mon comzi. Sur la siko bien. Merci. On a moins de choses, ma soeur, vous les cas. Bien. Allez. Pas les gens à yo papa, allez. Dans ma soeur, on a dit là-bas, tout solo là, en amont, pour makambo susu etali bato nyonso bafongoli miso na bango. Nga ndenge nasalaka programme na nga tosi tosolola lelo juste remettre les trucs soki eloko ya kolia ezali tolie mpe tokangana na bana na nga nabalisaka makambo ya kopesa donc c'est-à-dire 15 minutes juste le temps de faire remise de reprise. Mais d'ailleurs, ça permet la situation que nous avons traversée, la pandémie, tout ça, un étouffement du sommeil. Mais bon, là on propose du discours. Fatima Bisso, Outaki, Luanda. Mais, la carte n'a pas la commune. Donc, il y a des chiffres, des chiffres. Parce que nous avons fait vert, et par en plus de chiffres, nous avons maintenant. Parce que la grande famille se trouve en Angola. N'est-ce pas, papa? Alors,
pour faciliter les choses. Basenga biso pe mbongo ya ba yokanaki déjà sur ce point. Ensuite, j'aurais voulu tout sur le radicolo, mais possibilité salamaki te. Yango wana mbala moko, on va passer d'abord biloko motuya oyo babengi d'autres, et puis le reste va s'en suivre. D'autres, bosengaki ndenge naomona na papier awa $4,000 ndenge basengaki d'autres. Et na point mosusu baye koloba faut tofuta amende ya $1,000. Est-ce que vous maintenez ces deux chiffres avant qu'on continue, ou bien que je vous propose oyo naza nango na poste? Papa tosali boya toyoki yo totali mpe nyonso liste oza nango nyonso ekomama yango mpe biso liste toza nango biso mpe tondimaki okola tondimaki eza mpe bitumba mosusu adoki likofi mosusu azongisa boye tobanda na solongo ndenge ekomaki na bafacture ebandaki nano na costume ya papa parce que bien atali facture nyonso bocomprendre mpona nini nalingai tobanda na mosolo parce que heureusement baye koloba mpe topesa makambo nyonso en espèce pas en nature. Parce qu'il y avait des points qui manquaient, l'explication de la Ozanga, la makambo déjà, la pomaki. Mais le coup là, j'ai insisté tout que les langues, pas de soucis. Avec la costume à papa. La costume à papa, sapat à papa, chemise à papa, ceinture à papa, super wax à tata moisi, chaînette, mouchoir de tête, boulanguette, couverture, une paire de babouches, groupe électrogène, et puis masanga, une bouteille, maroula je pense, une bouteille de whisky, casier de boissons, 5 casiers de bière, 5 casiers de sucre. Côté maman, la Ponaki, Balobaki, 4 super wax, 4 paires de babouches, une paire de boucles d'oreilles, une chaînette, 4 mouchoirs de tête, un sac de riz, 4 sachets de sucre, un sac de sel, et 5 casiers de bière. Vous avez bien raté? Oui. Bon, d'autres espèces, ça j'ai mis d'abord tout, pour qu'on sache qu'on n'a pas oublié un point. D'autres en espèces, $4,000, amende $1,000. C'est comme ça, non? Oui. Est-ce qu'il y a un point que j'ai oublié? C'est bon. Tout le monde a un montant. Masanga, on va en parler après. Na Bongo et ma espèce. C'est Masanga, ça c'est l'histoire. Mais il y a des trucs dans ma facture, ma balle, discussion est à la tête. Ce qui papa s'est mis costume, vous pouvez voter sa costume. Mais si quand costume, tu ressembles à la vie. Il y a tant de bon. On ne va pas répéter par le proverbe de théologie que ce soit mais la gamme on va tout voir aussi. On a pesé. On a évité. Makambo eza na kati. Oyo eza na performe. Ya mobali mwana na biso. Ya mwasi pe mwana na biso. Eloko kotia mabele eza te.
oyo ezali awa oyo eza doti oyo ezali awa tondimi awa papa Mama na yo Yahweh, Okelano mabele, toyebi profondeur na ngote. Obele yo Yesue, okela yango. Oyo nga yoyo, akoki kobanga kolia, po ekoki kobomanga. Yango yo pesa na bibwele Yesue. Nyonso wana, pona kotalisa ete, ozali nde Nzambe. Oyo salaka Yesue, elekelaka ngai, yango nde etindinga, nayemba bonzambe na yo Yesue. Anzambe nanga, elombe mobali, umama na yo, papa bana o, aweko mama na yo Yesue. Ondo yebisekele, oye salaka yete, miso ekle monaka na mosika nzambo yo. Yango ngai nabengaka yo, oza egle. On n'a pas négocié, on n'a pas discuté, on a whisky Final. For the Lord himself is my portion. He lifts my head in glory. For my hand the Lord has exalted. He teaches me to prosper. I have come with stories to tell. I have come with testimonies. Take a look at me, you can see it. Say you can call me testimonies. It is my time and it is my season. All around me testimonies. And because the Lord is my shepherd, I shall never want. Every day testimonies. Everywhere testimonies. See the word is working, and I'm so full of praise. In the morning testimonies, and in the evening now I tell the story of how I overcame. I testify. I testify. Losamwe futa kaya e, losamwe pola kateo, losamwe futa kaya e, losamwe pola kateo. Esutu kisi bakozela na ngai, nakomi lokola moyibi ya Golgota, naozela mikolo Nzambe asalela ngai. Zokeza makambo lelo lelo kondima na ngai etutani nabikamwa lelo lelo. yosoboyano ngapama naza mwana Nzambe, yobokondimelanga pour rien, naza mwana elaka. Pesanga temps, pesanga chance, kala mingi te yokomona yango. Bilaka ya Nzambe ekokokisama na bomoi na ngai, histoire ekochange.
grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekelangai, Zamboyo, Pona Ninyango, Pona Sengai, na mérite te, Singolu, bato ya mokili bazo comprendre te, baluka go combattre yango, batikala na soni na bima vainqueur, na yoki mongongo, euti na lola, belinga ezase. Esengo bobo kolula. Utiko lelawa concernant la participation dans la mouvance. La biso la ketelemi awa moko. Za raison que bana on hamba la tristesse. Libala esalani po liya za la wana pour te consoler. Donc on za la wana pour consoler, pour les conseiller et vice versa. Pour la bana na bino kitoko ndenge papa Bernard andimi dokinoyo andimi masanga elakisi ke ye mpe aza na esengo ozala na susi te bonne chance ovosouete nyonso oyo ekolo asala po bato so basangani na nzela ya oyo bokomi mwasi na mobali apesi dote na miso ya bota elakisi te soki babota bandimi yango elakisi apesi bino sévère baautorise bino bozala elongo. te po batelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso natie matambe
ezopesamela ngai nalingi nanga seo bajelulelo bazanesengo omokonzi yangu ya ewala telemi nayoki kolela ya bandana. La Bible nous dit qu'en toutes choses que nous puissions rendre gloire et grâce à Dieu. Si Dieu permet que nous soyons ici en ces lieux, il a permis aussi que nous puissions partager ces repas. C'est pourquoi nous allons lui rendre grâce. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, merci pour ces jours de samedi, Père éternel. Toi, tu nous as réunis, Seigneur, autour de cette manifestation, Père. Ta parole nous dit, le cœur de l'homme forme le projet, mais ce sont les desseins de l'Éternel. Nous voulons manger avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Aimé Mouz, Jerry Soki, François Mouteba. C'est vrai, pas vrai, joyeux et rarissime. L'amour, bolingo, l'amour ezali richesse. Zambe sangisa, estenangana oyarike. Ayate kotika ngai, awana kati ya motema na ngai. Asi a changé makambo, akomisi ngai moto mosusu. Asoire ya la kingai nakati ya motema Hiroshima. Pembe, le vrai, Pembe ezali rare. C'est vrai, pas vrai, joyeux et rarissime. Amour, bolingo, l'amour ezali richesse. Zambe sangisa, estenangana oyarike. Ayate kotika ngai, awana kati ya motema nanga. Asi a changé makambo, akomisi ngai moto mosusu. Asourire ya mpa, akomisi ngai ngambo. Miso ya mpamba otalaki ngai, nakati ya motema Hiroshima. Arike mama lobaka suka kitoko eza mabele. Sans doute ezali mpona mona Henrique. La plus belle des fleurs bleues, nous t'aimais s'appelle Henrique. Feu de l'amour. L'amour. Est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Bolingo eza maladi mabe, lokotolo nango motema. Symptôme nango souci, kasi kisi na yango se présence ya moto oyo ozali kolula, lokola na lula masia, yende kisi nanga Jésus Christ. Bolingo lokola maladie contagieuse, tuna na ba amoureux déçus, tuna na ba veuve d'amour, surtout tuna ba divorce. Bon, préparez-vous, préparez-vous.
Allez, Bacho, cadeau, Bacho. Allez, préparez-vous. Allez, Moustapha, des cadeaux. Allez, Bacho, Moustapha, des cadeaux. Bacho, cadeau. Bacho, amona na makolo. Elekisa mubimao. Il met sa patte. Oh, ça l'air à Bacho à 12 mois. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Bana Kini, Bana Poto, Bana Belgique, Bana Paris. Cité Agamoro, Francisco Plisco Bolingo. Francisco Plisco Bolingo, total ango. Roi David, l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment à Francisco Plisco Bolingo. Soki olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo, otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.